depuis 2007. Il y a transposition des grades d'échelon. Et ça, la sécopé. Suite au deuxième palier, rentrer exact. Sans enseignants, pas de journalistes. Sans enseignants, pas de président de la République. Sans enseignants, pas de députés nationaux. Sans enseignants, pas de sénateurs. Sans enseignants, pas d'éducation. Il faut réclamer deuxième palier na biso, na troisième palier. Oyo gouvernement prometaka biso na encore à Bibwa. Donc il faut réclamer sous bazongi c'est la biso ba grade na ba échelon na biso et zonga na listing. De tolingi service à Sekopé et ça la sous mosala té. Et puis na EPST, toza ba journalier EPST. Bazongi c'est biso na fonction publique, enseignant zo kufa lelo après 6 mois ba kati mbongo na e. Famille na etika lezo souffrir. Pas même matalo pangwa tani or biso de tozo former ba onos bazola ta ba veste bazo don. Président azalaki na likanisi malamu, azana souci ya ba enseignant, mais ça na bato bazo bundisa vision na président s'impliquer na eloko oyo. Merci Mingina Baonyo sur Messina Kolanda ici TV, tout ça toujours branché, to kitia na CPECO, to meki un peu Kolanda, to kuti ba enseignant bazo revendiquer baza toujours vraiment baza na kanda, baza énervé, to ça kaka awa na kati, to meki un peu Kolanda koye ba nini zo se passer na ba enseignant, boza toujours branché na caméra na biso, donc to ça toujours branché na kati, to ça Kolanda. Papa, bonjour ma fille. Mama toya wande somo ya makamba awa. Tala biso toza balakisi. Totangisa. Tokosala mwa eloko moko boye. Tokutana na bakonzi. Tokutani bandimi basala, baosala te. Toye lelo mpona ko réclamer ba échelon na biso. Échelon epa na biso na semezalaka. Enseignant asali mbula misato. Ba côté ye très bien ou bien bemba la moko a mati grade. Ozaki na attaché de bureau de deuxième classe, au commis attaché de première classe. Et ainsi de suite. Mais mon toit a sali 32 ans. Kobanda banda Moussa na 86. Qu'il est là, tika la kana grade, attaché de bureau de deuxième classe. Ba échelon non so wana senité balongoli. Lokola balongola mbongo ane zaka kawa na sekopé. Eza ipa mo awa na bureau awe. Mais c'est de long. Na ba directeur mosusu wana mbongo na biso, eza na bureau na bango. Alors, deuxième ma chef de l'état, oya kendeki asignaka un document, oya pesa kibiso, ozaki na grade oyo o mati transposition de grade. Kaka sekopé alongola. Tozo souffrir. Totangisaka. Tozo zelo côté. Monta 6 classe lelo. Na ngai oya sali 30 ans, tokofuta mandenge moko. 6 ans différence moko ezate. Na usio ya banga wa 750 000. Biso 300 000. Et c'est normal. Moto akomba kawa 700 000. Menga moto na simba kakre na o préparer tela miso na mona subiete. Les années. C'est quoi message nous pesa bakonzi? Message pas bakotoleli. Mokonzi amboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi. Ayo kabiso. Enseignant tozana misala te. Naza journalier. Lokola na olobawa. Bakonzi wana ba omo ngai. Bakolongola nga na musame ngai na kolongwa te. Oyoki na ebisi bango. Ngai na kolongwa te. Nasali 32 ans
depuis 85 ans naza enseignant combat nanga eza kaka enseignement nakota musala mosusu te. Alors lokola bango balakisi biso ke mbongo eza te po babakisa biso mbongo na biso biso tolobi boye accord protocole d'accord ya bibwa oyo ngai moko nazalaki président sous commission carrière efutama ndenge balobaki bapalier tozwa premier palier etikali deuxième palier na troisième palier chef de l'état salisa biso na gouvernement na ye po bafuta biso mbongo na biso bakonzo ya sekope ya miyibi nyonso balongola bango mpe balandela bango mbongo ya banseignant ezonga mbongo ya banseignant ezonga mama edikamo na toza na tuna le finance na budget po mbongo na biso depuis 2007 il y a transposition des grands échelons et ça la sekope soit ensuite deuxième palier te rentrer exact toza ba vache à lait ya ba sekope te ya ba membre pe ya gouvernement te toza ba pe ba congolais à part entière toza ko réclamer droit na biso ba pesa biso mbongo po tozong to ba pesa biso te rentrer exact nous ne sommes pas de vache à lait. Moni bino bozo yemba bozo qu'est-ce qu'il en tout cas toza na kanda kanda na biso ezake na kati na biso toza na bato ebele bafutama te o babenga ba nouvelles unités lokola mutu lokola ngai na tika ba enseignement privé ke nasala mboka na biso l'état na biso mais l'état exploité ngai ko banda septembre tisi koyo afuta ngai te nazalaki na espoir ke na mois d'avril na ofutama to banda ko defra ba transport moyen to koma na école bisika misala sika mais lelo tokomi na avril mbongo eza te mai mbongo eza te juin mbongo eza te juin lelo na wuta oloba tozonga lisusu na classe tokozonga nde nini tofutamaka te d'abord nalobela likambo moko enseignant congolais azalaka na numéro matricule te oyo numéro eza numéro d'ordre soki lelo okufi donc 6 mois après bana nao bakotelengana esili ngai nazalaki na numéro matricule mama na ngai aza awa abengisi ngai na province yaka baya na yo bakoteka lupango yo nde héritier yaka na ye mama azalaki vraiment gravement malade na assiste na mama ndefo nazela natala sino so nazongi mwa eza te nasengai bakonzi na ngai kuna nasali ka 3 mois d'avril na ye ti tokomi ka septembre boye me alobi comme ça nazonga naza moto ya mosala mama na ngai nakoma na banque boye mbongo eza te nde nakangami ti siko lelo awa mbongo eza te moyen ya kozonga mpe na province ya mbujimai eza te ebi comme ça naluka ata mosala awa naluki mosala na bandi kosala awa ti lelo naza na salaire te naza na salaire tala niveau ya enseignement na mboka na biso message ezopesa bakonzi alors tosenga premièrement nazotala président de la république eza vision na ye soki alandi bato oyo basi bamesana d'abord na clique na bango ya moyibi ya kala président de la république enseignement oyo soki réussir ayeba déjà ke mandat na ye akozala na concurrent te akobatre campagne nulle part gratuité oyo soki esimbi donc tosenga atala likambo ya gratuité mpo esimba afuta les nouvelles unités atala makambo ya deuxième palier na biso parce que mbongo azofuta biso okoka te ezokoka te kofutela ndako transport en tout cas eloko nde campagne ya président Tshisekedi soki alalisika miso esili aza na bilan mosusu te à part gratuité oyo soki parce gratuité ezwi bana bapolicier baminganga bamilitaire bachomere mutu nyonso lelo tozala na baekole catholique mpo tinda mwana kuna $, mais lelo n'importe qui toza na facilité ya kotinda bana na classe eza mpo na fati soki afongoli miso te aza na bilan te bilan na ye esimbaka na gratuité oyo afuta biso nouvelle ngai Jean Dede na kotika jamais kozonga classe soki afuti ngai te. Ok, merci beaucoup. Bonjour madame journaliste. Tomoni bino bozo beta ba siffler bozo yemba nina ngo ezo se passer awa. Le ventre creux n'a pas d'oreille. Biso enseignant nde to salaki ke bino ba journaliste bozala wana. Sans enseignant, pas de journaliste. Sans enseignant, pas de président de la République. Sans enseignant, pas de députés nationaux. Sans enseignant, pas de sénateurs. Sans enseignant, pas d'éducation. Olaninga, alors biso to ya to senga boye. Ezana couche moko. Ba miyibi moko boye, ba bengi bango ba sekope. Bazo yiba mbongo na biso ba enseignant. Président de la République azo kanisa mbongo oyo ya zo konegosenga
na Banque mondiale eze ya pona bansenya nzoka nde ezo ya pona bansenya te mbongo wana bazo dispatcher na bango epai ya Secope. Alors biso bansenya toujours se retrouver te. Les dollars aujourd'hui c'est combien madame? Dollars lelo combien madame? 20 000, n'est-ce pas? Et un enseignant touche combien? Un enseignant touche combien? Et ça secret. Malheureux. Malheureux, je dois déclarer ça. Vital Kamera Lobaki na procès na ekel, l'enseignant touche 250 $. Pendant que nous ne touchons même pas ça. Il a parlé, tant que Lobaki Bongo. Quand je suis venu, l'enseignant touchait moindre salaire. Mais il est venu, il a remonté à 250 $. Na Renyanani, ya Fachi. Et pourtant, l'enseignant ne touche pas 250 $. L'enseignant touche moins de ça. Loin alors, très loin même. La cause pour laquelle nous sommes méchants aujourd'hui, nous sommes venus réclamer notre argent. Olandinga, peut-être Batumingi, Bayebi secret wanate, mais biso toyebi. Message nous opesa ba. Message de opesa ba. Banani? Ba autorité ba Hollande bino. Mais ils connaissent ça, non? Ces autorités-là connaissent ça. Manœuvre, président de la République, premier ministre, ba députés nationaux, batu nyonso bayebi ke bazana couche ya dirigeance ya mboka na biso. Ba enseignant ba lobi boye. Secope 0 na kati enseignement. So balingi Secope bati na Secope ke na Assemblée nationale. Bati na Secope ke na présidence de la République. Bati na Secope ke na armée. Pourquoi Secope seulement dans l'enseignement? Pourquoi? Et pourquoi seulement l'enseignant qui doit souffrir dans ces pays? Pourquoi? Pourquoi seulement l'enseignant qui doit souffrir? Pendant que toutes les couches, ils sont bien. Madame la journaliste, on te paye très bien. Mais l'enseignant qui t'avait donné cette intelligence ne touche pas ce que tu touches aujourd'hui. J'ai dit et je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé malamu. Santé malamu tout le monde au vandi na C donc tu comprends de côté on a ministère qu'est-ce qui se passe exactement? Tu es juste à réclamer ba droit na biso. Walelo oyo maman journaliste otangi classe okomi o esengeli okoma grâce ya enseignant. Tozomona bakonzi minene lelo oyo na mboka na biso ba député batu ebele ba leki d'enseignement. Mais chose grave quand enseignant oyo a formé batu ou a tangisi batu lelo tozali mépriser yango lelo toye ko réclamer ba droit na biso ba problème ya échelon oyo batu bato to bengi ba Secope ba boma lelo oyo muto a bandi ko tangisa dans les années 80 na muto a bandi ko tangisa dans les années 2020 bino nyonso boza ndenge moko différence ezalité yango to boyi biloko wana to lingi tozonga na ba droit na biso tata mokonda mboka tozali na état de droit to lingi lelo ba enseignant bazonga na droit na bango ndenge ezalaki série ya kala yango toye awawa na ilongo na baninga toye ko revendiquer ba droit na biso tozonga ndenge sengeli pona lifuti oyo tata mokonzi azosala diplomatie azobeta libanda azozwa mbongo na ba FMI ba Banque mondiale soki batindi mbongo eleki na bayi oyo tobengi ba Secope bakozwa ngo babakisi kote na bango evimbi na sani biso banseignant likwiti kaka muke na sani yango mama toza déterminé ba syndicat na biso ba condamnation ba koti bake kosala ba négociation biso za libanda tokokanga munoko te yango zomona tozo ko revendiquer pacifiquement na ndenge elongo bani selon mibeko ya mboka. Nous allons comprendre que tout l'autre fois, avec les directeurs du cabinet, le bagi qui est là, qui salaire, on a vu beaucoup moins qu'il 250. Maintenant, on a réclamé pour un salaire, on a 4 mois au Vandaki, tout ils allaient avant 4 mois. Maman, oh batuana balubaka bayi politique, ezali lokuta, ezali yangote, oh biso toujours vivre. Salaire ozo lobawana, ezali na papier. Mais sur le terrain, oh bazo futa biso musika na monta oh ya 250 toujours loba. Yango est réveillé biso susu, et chauffer biso l'esprit, et to landi procès à 100 jours. Oh ya ancien directeur à cabinet mokonda mboka, ya lobaki que non salaire oh esengeli tozwa $250. Mais sur le terrain oh tozozwa yangote. Nyonso soko otali ezopesa batu pasi, ezopesa biso kanda, yango zomona que non loto yene sika oyoyo pour tozwa solution pour l'avenir na biso. Okay, merci beaucoup. Merci maman, na pesi yo botondi mingi.
Bonjour maman journaliste. Papa, Comment on a monsieur Daniel Kinkela? Monsieur Daniel, tout le monde est déterminé, vraiment très fâché. Tout le monde a déclaré, on a réclamé salaire. Salaire, on a réclamé. Les alliés à 4 mois, tu as dit, dans un moment de confinement, tout salaire, on a dit, il y a les lignes parce que vous avez dit que vous avez dit que c'est qu'on a fait la communauté. Non. Donc, le salaire, tu as dit qu'on déclarait. Et les alliés, l'accord, ils allaient signer. L'accord, ils allaient signer, les syndicalistes. Bazalaki bakendaki ko s'isoler quelque part bazwaki bakoro bazwaki pona musolo na biso mais ezalaki prévu na moi quelque chose autre zwaka ba bisa biso que non toko bakisila bino deuxième palier na bino na mois d'avril toko na mois d'avril totali eloko moko ezate sale méthode ba promesse nyonso ba pesaki biso ezalaki utopique et pour à part ça na dévaluation ndenge ezali ko salima donc ça ne va pas ba mususu komona bazoko futa bango na taux ya dollar mais biso bazoko futa biso kaka na taux ya franc ezoko sepelisa biso te chef de l'état azotambola par-ci par là tozo yoka na ba média azokende kozwa masungi mingi o ezali que non bazo soutenir enseignement congolais mais service ya sekopé soka jumo solo wana tozo baté soki atiaka musolo wana wapi esoki bazoko utiliser ngo ndenge nini toyebite yango tozali mécontent na likambo wana na bandeko na biso mususu jusque là bazali ko futa mate ba nouvelle unité mais tu comprends que bosa ke délai mais tu comprends bino vraiment que na et ça une partie ba futa maki et une partie ba futa miki toni ezoko kuma bon madame ndenge omoni biso tozali penza ebele boete. Bon, na bayo ba futa maka. Bon, ba musupe jusque là pe ba jupe na noté et puis ba des autres pe soupe ça maka pe na ba banque mususu En principe, l'état lobaki que chaque agent de l'état faut jouer moi musolo na wana le 20. Mais comme na ba banque mususu boko kende boy ba komi ko bini sabino ba komi ko zwa bino lokola bana mike et d'ailleurs kutu ya ba pétition ko salema comme ça. Ba mususu balingi bakima déjà ba banki oyo bazali comme ça ba filer bango na ba banki mususu message clé na yo na marche ya lelo ezali clé na ngai na manso toyeli awa sekope akeba l'état abimisa biso na service wana na lingi soute tozala gérer na service wana pona lendi pona reprise à cours ba reprise ba cours pona lendi eza douteuse. Parce que en tout cas espérer pendant que ça madame batu nyonso wana ba NI wana ba vandi bazali na nzala banso bakobe omona ba kemandere c'est comme ba mandia pona nini et loko moko te pendant beaucoup de temps azoko zo loko te depuis ba kanga ba école depuis na 3e mois mais quand même on est des humains ba konzi fo ba est-ce que bato na bazo vivre ndenge nini et même bato wana bazoko lobana bango lendi baya ko encadrer bana na ba école bako yana na ba école ba ko encadrer bana avec quel type d'énergie non bako yate ata bango ndenge bazawana so ba lobi kende ko sala musala quelque part sans motivation bako sans intérêt bako kendete yango bande kwana na biso nyonso soki ba situation ekozala arranger te na deuxième palier na biso ndenge to sengaki soki ezate en tout cas ba makambo nyonso ekozala pénalisé. Merci beaucoup papa. OK. Ah, papa journaliste, merci. Oui, parce que biso to mona tena sema. Est-ce que les loyo soka c'est ça musala te ba oyeba ko komona ba bureau. Mais comment ce petit ba yoko bimsa biso service mususu comment c'est copé. Est-ce na santé ça? C'est copé ça service où il y a contrôle, il y a paye, il y a enseigner l'ande la rabine. Les alliés service à contrôler non de paye. Bango de babaki paye. Service à contrôle les abango. Biso de normalement il faut dans la fonction publique.
oyo basali wa mpo bayiba te tala sikoyo salaire ya Secope que retourna ici à Secope combien dans les 750 mais nga enseignant nazozwa 350 tala différent nazo pour que service na biso kidi bozala rebelle siko ndeni boza muke boye po misu bamona rebelle papa transport des apaches yo moni dollar ndenge comité même ngao na ye na depuis 2000 pour koma ba ye na côté na biso ti ba kilisi nga na yese na beti makoloti awa bokozonga na nga na beti su makoloti kuna ese sana na mbongo ya bien salaire ya bien lilobano asuka osenini na mokonza mboko azolanda onse lilobano nga asuka président Félix Tshisekedi Tshilombo aspongola liso na enseignement aspongola makasi miso ba ministre ati wana sont les escrocs bazo yibela grade ba pesa kabiso te échelon sa pesa kabiso te au de longa presque na comme na échelon plafond échelon moko za 1/10 salaire et kenda wap ba tia bana ba Secope ozomona yos bana na bango mais organiser service na biso ba seya mais tala ba pesi bana bango et comme moi na kota lelo salaire bien mais enseignant ko kota lelo 2 ans 3 ans ozombo c'est ça que nous toujours déclaré il faut président a payé atia mutuna yonso na enseignement akoyeba ba secret nini zodeka omona tala degré na sala na zwata promotion te ba promotion coordinateur so pesa ndeko na ye leki na ye tous à tous bo biso ba mususu. Merci beaucoup papa ndi bo fondi na c'est juste ça ni bon biso toza ba enseignant lelo toye na oesika pona ko réclamer mbongo na biso na Secope parce que Secope est juste service à contrôle. Alors aujourd'hui Secope a commis service à contrôle na service à paye. Ngai comme enseignant na tangisi na salle de classe naza au moins 120 élèves. Oh nazo ko tangisi. Na classe na école primaire na 4e primaire. 120 élèves on attend ici na ndenge classe 4 na kina mois de mars. Alors aujourd'hui mbongo bazo pesa ngai ce n'est même pas $200. Ils en a c'est à $200. Mais papa, je me rappelle le procès à Vital Kamerhe lobaki que n'est pas avant bango bakota na pouvoir bobanda au salaire ya c'est bon au 250 bon comme au $250. Non besoin ngoto. Alors le problème yango tozo réclamer lelo. Toyebi que Direcab Vital Kamerhe lobaki bongo biso enseignant tozwaka $250 te enseignant zwaka moins ya $250 so calculer salaire na biso lelo enseignant zozwa $160 et zo suffit même te na besoin ya enseignant de deux toye ko réclamer deuxième palier na biso na troisième palier oyo ba gouvernement prometaka biso na encore ya bibwa toye ko réclamer sous bazongi c'est la biso ba grade na ba échelon na biso ezonga na listing de deux tolingi service à Secope et ça la sous mosala te tozo senga na chef de l'état ye azana conseiller na chargé à éducation donc tolingi ba conseiller wana ba kita sur le terrain ba ya ko sala audit ya Secope Secope tolingi to yo kango lisusu te bazongi sa biso ba enseignant to zonga na fonction publique parce que lelo un enseignant soit akufi après 6 mois mbongo na yo eza lisusu te donc ça veut dire mosala on so sali wana eke nango na mai donc tolingi to zonga na fonction publique papa lilobano asuka eza nini osengi na moko biso asuka eza que avant rentrer à lundi au gouvernement lobby bafuta ba NU bandeko na biso wana ti lelo bafuta minano te bafuta bango gouvernement abakisela biso deuxième palier na biso soki atosi yango tokozonga soki atosi te en tout cas tokosimba bakrete lundi. Merci beaucoup. Ça décide en tout cas na comportement gouvernement na biso compte tenu ya accord basalaki na bibwa toyokana ki malamu tozomona ke non respect ya accord ane komi makasi jusque là ba palier na biso eza respecté te tozana bandeko na biso baza ba NU bazo souffrir système à motivation eza aboli maintenant ba mituna bandeko na bazo vivre lolenge nini na ba famille na bango bafuta biso ba palier na biso ya mibale ndenge balakaki biso bazwa en charge ba enseignant NU mama ba NU wana na ba NU depuis bakota nanu bafuta bango ba nouvelle nanu bafuta bango te ezala ba basi basali 7 ans
8 ans non batika lozwa mbongo te baza toujours ba pas même ata numéro matricule. Et puis na EPST toza ba journalier EPST bazongisa biso na fonction publique enseignant azokufa kufi lelo après 6 mois bakati mbongo na ye famille na etika lezo souffrir pas même ata lopango ata or biso nde tozo former ba onos bazolata ba veste bazodona président azalaki na likanisi malamu azana souci ya ba enseignant mais ana bato bazobundisa vision na président s'impliquer na eloko oyo ala lisa miste zana benemi éducation ya mboka na biso balingite éducation e bonga na Congo lilobano ya suka liloba nanga suka en tout cas nazo senga président de la République azala impliqué na likambo oyo tellement lobai ke enseignement za cheval de bataille na ye akwa isa médaille te ayeba ke nesika ba yebi ke non abattre record yango atelemela ngo makasi en tout cas s'impliquer atala likambo ya respect ya ba corps na biso na ba pali na biso ninga la kakiso. Merci beaucoup. Asenya Kongole, Mambuna Sekope, Aibinga Mingi, Fachi ya Kosunganga, Nabele, Lio Fachi, Kosungagai, Asenya Kongole, Mambuna Sekope, Aibinga Mingi, Fachi ya Kosunganga. Bonjour. Comment nous avons déclaré, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, nous en avons marre. Nous en avons marre parce que les services... Lingala, Lingala, merci. Bisso Bassenya Tolembi. Tolembi Koloba. Plus de 60 ans depuis Tozu indépendance d'abord Kalabiso. Enseignant a toujours traité comme journalier. Tebakate, Ezadi Nanine. A tous les 30 ans de carrière, 40 ans de carrière, retraite Ezate. Tout comme la Mapaka. Alléluia, tout comme la problème de la pandémie à Corona. Malade des autres prophètes plus Babicolo. Tu habites dans lundi en gros le toit, tu continues à quelle sendénie. Tu as constaté le salaire de l'enseignant. Mbongo Moko Boyo, ils ont chargé la grade de l'enseignant, se copé et l'ongola Kangwe fout à Bassiate. Et d'aider, par échelon, se copé à fout à Bassiate. Oh Mongola, ils ont budgétisé. Chaque mois, ma pèse un Mongola. Alors, service à se copé. Oui, j'ai la cabiso, il y a un homme de ça que Mongola chaque fois est à Kango. Et après de cela, on a vu la nouvelle unité. On a plus de 63 000. Depuis la rentrée, quand on a décrété, on a décrété qui est gratuité, on a qui n'a patience. D'ici là, la situation est résolue, mais qui est résumé, il est là. Espoir, moi, il y a d'autres gens là-bas. En tout cas, tous ont prêté pour la raison dans les trois. C'est quoi, Banda, ou bien vous avez réclamé qu'à 4 mois, Banda confinement, ou bien vous avez réclamé depuis que vous avez fait des nombres de la binoté. Revendication de biso tokolo bezali traditionnel parce que ça date de longtemps. Bamikanda yo sotokomela ministre. Bamikanda sotokomela gouvernement, tire les alliés sans suite. Raison pour laquelle les loto yebiso moko to sala sitting pour les tirer attention. Ya mukonjambo kafachi béton pour les comment nous sommes torpillés. L'ancien Congolais torpillés par le ministre qui le gère et les services de ce copain. Nous en avons marre parce que tu habites la moussa parce que on les bat sunga biso au contraire bazali de koboma biso. Neto sengi enseignant cause sous journalité pas supprimer biso service à ce copain pour la biso surtout que la fonction publique tous ont matriculé à l'état parti le lot c'est à matriculer à l'état à tous les 60 ans sont couffés le lot après 6 mois bon on est au séqué. Merci beaucoup maman toza awa tozo mona ozo yemba ozo ganga ni na ngozo leka awa boyebo lelo biso to sangani awa pona raison moko eza que tolingi palier ya bibu ezala respecté enseignant, tout ça la moussala passe, tous souffrir, mais salaire n'a pas maigre, tous formés par députés, par ministres, oh le lot baso nyoko la implication totale, il y a chef de l'État Fachi na makam oyo, enfin que biso beto se retrouver le rôle la banque. Koyo banda ba moi banda que banda confinement banda ne bazo futa binoté ou bien eza depuis kala ba futa binonde sengelité. To futa makana biso mais salaire wana eza insuffisant, eza maigre.
okoliango pendant 5 jours esili après avoir kokota dia banyongo belebele. Comme message nous pesa mokonzi mboka parce que Rolanda yo kaka na souci na yo message nous pesa. Papa Fachi d'abord na pesi yo merci. Nayebi ke yo nde oza premier président oyo pesi biso valeur na mboka oyo. Nalingi projet na yo pona biso ba enseignant olandela yango lolenge esengeli. O prometaki biso oko respecter deuxième palier wana. Yango tolingi papa yo moko kota makambo oyo. Tolingi sekope aseke longo ezala dissous. Tokoma na fonction publique, salaire na biso la bien, biso tokolemba te ko seigneur yo papa. OK, merci beaucoup. Mama passe na mutema. Passe na mutema kotangisa eza musala ya passe. Eza na mutu moko asalaka musala double T lokola enseignant. Enseignant asalaka musala na école, soki azongi na ndaku moya kipeta bana na mwasi ezalaka te po soki obongosi journal de classe te soki obongosi cahier de préparation te oya koteya oya kolakisa bana nini hein mama. Alors musala ya boye oyo mutu asalaka koleka kutu 8 heures du temps de travail ndenge bapesa comment boko kokanisa te mama toye awa mpona korevendiquer situation sociale ya biso baenseignant oyo tozali ko souffrir mama. Ezali nik voix tokoloba ezaka la voix de presse. Merci maman journaliste. Dès que tozali awa même rentrons ba bato rentrer. Ba condition na biso eza réunité. Il y a la Covid-19. Ozoti nanga na salle la classe. Sécurité sociale moko na zanango ezali te. Si j'arrivais à l'école, nazui enseignant azui Covid. Ce qui azui Covid et que le malheur arrive à Koufi, nana ko kundaye, nana ko soya en charge parce que enseignant azali même pas journalier. Enseignant azali même pas journalier donc ce que l'enseignant de la Koufi après 6 mois histoire naye enterré. Moi sina bana na balabala yango wana toye awa. Pour nous le mokonza mboka akanisa biso. Merci, merci, merci Papa Fachi. Soki yote toyebi tsongo sala wapi nzamba batela yo oumela po yo ndimo kanisa ki biso. Mais malgré okanisa ki biso, bato oyo pesi mission parce que yo moko ko sala partout te. Ozana bato pesi ba mission. Mais bato pesi ba mission wana nde banguna na biso. Bazo kosa yo mais bazo lio na CC. Bambongo na biso ko ya awa na sekope baza ko détourner yango. Okomona wisi enseignement, sentinelle enseignement. Asa na salaire à 500 000. Il y a Sécopé. Asa na salaire à 500 000. Mais un enseignant licencié. 350 000. T'as la discrimination à salaire ouana. Soi-disant, ils ont organe de contrôle. Paye à l'enseignant. Alors, tu sais, elle a même organe de contrôle, elle a même organe de paye. Si vous avez un contrôle à l'enseignant. Et au commun, dans le bureau à Sécopé, il y a un pléthore des agents. Pléthore qui sont là à longueur de journée, en train de bavarder, de causer, et ils ne font rien. Et à la fin du mois, un salaire colossal, plus que l'enseignant qui travaille doublement, j'insiste. Il travaille à l'école et il travaille à la maison. Merci beaucoup. Maman, bon, ngala lobi boye. Soki ba pesi biso deuxième palier te. Rentrer les 3 ezate. Enseignant azamboate, akene ko kanganya mala zamba, bango balia misuni biso mikuwa. Ba kora bibwa eza non respecté. Tolingi respect abako ya kora bibwa, tolingi deuxième palier, ba désinfecter ba salle de classe, ba futa biso. Mbongo na biso Sécopé ayiba depuis 20 ans. Ya nini ya transposition de grade na ba échelon. Ba directeur à Sécopé ba yiba ka eza awa. Tolingi Sécopé kufa. Sécopé kufa. Bazong sabisa to comme ba fonctionnaire de l'état à temps plein. Ba futa biso na ministère de la finance na budget. Sécopé li soute ba yiba ka biso mbongo no sur échelon na transposition de grade. Tozwa ata continue na musala lelo. Nangam tunasala 30 ans, tozana salaire ndenge moko. Donc nga licencié na muto auti okota wisi
ya Sekope azozwa 800 000 ngana ozwa 350 000 francs congolais pour la salle de classe to boy discrimination wana Sekope ayiba biso mingi mbongo na biso échelon ezawa Sekope asanza futa ngo Sekope kufa comme ça biso soite to zonga classe te Sekope ka notangisa na place biso babi yibi ba komisa Sekope héritage à famille ba directeur so na bana na basra ba makangu bazawa bangoni ba comme ça alors to boy ba futa biso mbongo na biso ba yibaka. Merci beaucoup. Fatih, c'est la conseiller spécial en matière d'éducation. Asala Moussala Nini, Nazomona Siko Fatih jusqu'à présent conseiller en matière d'éducation. Asala Kate le côté. Il faut quitter. Azozwa salaire ya Pamba. Nous sommes en train de souffrir. Vous voyez nos âges. Hein? Nos âges ici, n'a pas âge oyo tozaleli tozala ko souffrir. Tozala ko souffrir ba NI ba opesa biso mbongo te. Salaire ba benga ngo directeur moko Sekope koma ke salaire eza patrimoine école. Comment est-ce que les inspecteurs sont partis avec les salaires des écoles? Tozana ko réclamer salaire ezonga ya biso ba enseignant o to remplacer ba inspecteur biso ba NI to futama non kaya no musika Fati non kaya no musika to kima no mbangu na 10 miri to kima no tala ba pota na makoro Fati tala ndele to zoka ba mbangu to zwana na 10 miri so ki mbongo ezate to kotangisa te Fati to kotangisa. La sécurité interdit de fumer la carte. Je suis membre de la cellule de communication. Bon, il faut brutaliser, mais il faut fumer la carte. Ok. Là, tu vas pas au-dessus, on va côté. Balangi tozala toujours branché to lundi ndenge ba enseignant ba réclamer ba droit na bango ba paiement na bango ba futi bango te pe ba pesi message que soki ba futi bango te donc les 3 classes ekozala te donc ba konziboza toujours kolanda ndenge ba réclamer ba droit na bango. Merci mingi na ba onyo so ba mesana kolanda Izine TV nazana sima caméra ya Dikan yangwana to pesi bino merci na ba onyo so balanda ki biso bandane bandeli pe to komi na suka to pesi bino message oyo ba enseignant baza toujours na ko réclamer ba droit na bango ba lobi les 3 ce qui ba futi bango te moyen classe ezonga ezate donc boza toujours branché na Izine TV pour s'abonner massivement na Izine TV na pesi merci na ba onyo so balanda biso boza toujours branché. À la prochaine.